Aye, mama oyo ayebi kofana na bana, mama malamu, tala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Dinga, mama oyo ayebi kosolola, balobi to s'abonner, biso nyonso na kati ya chaîne na biso, soki o raté etali yo o na yokaki te, o na monaki te, tala ye wana mama kitoko, evandeli malamu, la reine Dinga. Mwasi okutani na mobali mbala liboso na premier rendez-vous bokutana te. Tozoka mambwana mingi lelo. Na ebite bandeko na biso ya mibali au juste balingi nini. Bandeko na ngai, toyebi que depuis le temps, soki ba émancipation de la femme ezako exister lelo, soki ba journée internationale de la femme 8 mars ezaka la te bozo bonga maboke ndeko bina, bobonga mabolata ba maputa ya dongi. Biloko wana eza ko exister parce que depuis nature ya mutu et ça là que mobali alukaka toujours azwa poste wana ya kozala chef ya ko dominer quelque part eza nature na biso bato et esangisami na égoïsme ya bato, raison pour laquelle na bamboko bisika tovandi awa ba droit ya basi oyo biso to utilizaka yango tellement mabe parce que epa na biso ezate, parce que epa na biso ba makambu na bango o toyebi yango te. Tango toye awa il falaki toyekola yango quand même moi muke to comprendre quand même biloko yango eza ndenge nini biso biloko nyonso wana tosala te toya kaka awa babengelaka mobali mbila, ozobengela mobali mbila na eloko babengelaka mbila te. Awa droit ya basi ezali babengana ka mibali na bandako ozobengana mobali oza prêté ya kobengana mobali yaya oza prêté parce que soko bengani bengana ye libela ko bengana ye te puis 2 jours après tango zangi mapa oke ko luka ye po basi ya mindele wana baza tellement préparé na biloko wana, ça veut dire que baza muke d'abord oyo a dépendaka à 100% na mobali oyo ke po akende restaurant, po achaka belu, po asala je ne sais pas quoi, il faut mobali muto apese mbongo aza na compte na ye, ba apprendre yango de le bas âge. Ba apprendre yango na epa ya baboti na ye. Donc à partir il y a 14 ans déjà, obandi ko sala moi ba misala na congé, ole ko vana na ndako lala ka baboti na ye ba apprendre ba habiter mambola les athées. Même si baboti bazwaka mbongo ya ebele mais yo na congé kende ko luka argent de poche na yo. Yo pendant ba jour na yo ya congé kende ko sala moi misala ba ero aussi lisaka classe kabola ka moi ba journal sala ka moi ba misala ya mike tel que biso to sala na restauration biso oyo na ba misala oyo presque nga na salaka ba étudiant bazalaka toujours wana. Donc bazo apprendre ye mbala moko kozala indépendant même si lobby baboti bazate bazo apprendre ye azala indépendant. Or biloko wana epa na biso ezate. Ozana 50 ans mais olala ka na ndako baboti. Ozana 50 ans mais okabolaka chambre, okabolaka salon na baleki. Yo ozana 50 ans ça veut dire que boboti bana bakuti yo ka na ndako baboti. Eza ba biloko nyonso wana bandeko nanga. Maintenant toye na mboka bato toye kokuta bango makambu na bango ba se préparaka déjà de le bas âge. Baboti bazo préparer mwana ke mwana mobali tout comme mwana ya mwasi, il faut bongama, il faut se préparer na vie lobi to koki kozala te voilà donc biloko nyonso wana eza biloko biso toye kolate. Maintenant toye kokota kaka na katikati totali place o kaka ba intérêt na biso ezali. Place o ba intérêt na biso ezali ni so mobali agangeli yo na poto balobi babengela kambila. Soki mobali asali boye babi na poto babengana ka mobali. Soki boye vala babiloko nyonso na bandeko nanga tozwi yango kaka likolo. Botala maintenant na exemple wana na ebite so bo comprendre nga na zambangu ta mususu bolo ba mama espérance ke malembe bo partager sauter na zo kata bandeko nanga bo ebide ke toza bloqué eloko eza super intéressant to lobela yango surtout biso basi ya lelo toza na place tozala na place te na société soki ba droit de la femme ezali lelo ba émancipation de la femme ezali parce que moi si il fallait ki abunda po azwa place na société za kaka epai na bisote. Et d'ailleurs na koyi koloba ke pa na biso tozalaki bien parce que
tangu oyo ba Kimpa Mvita, ba Reine Nzinga, hein, mais pas na biso par exemple na Royaume Congo, basi babandaki déjà ko incarner, wana mwasi ya mundele awazana na cuisine, wana mwasi ya mundele asuki na cuisine, wana mwasi ya mundele ba compagnie ezalaki ndenge eza lelo te, ba compagnie eza mwa famille moko boye jonanga par exemple, hein, azana mwa compagnie azana ba travailleur na yenga musala na nga eza kaka na lambelaka ba travailleur na biso esika oyo industrie ebotami, tandis que pa na biso tozalaka déjà na ba Reine Nzinga. Donc tozoya ko kanisa, c'est comme si biso to existaka te tangu avant mundela ya epana biso eza tellement mambebele na ko développer na kati loko, mais poto sambrouiller te na tiki na nukoto na mena bande konangai totala yango ke babiloko ya mindele oyo ya kobengela mobali mbila, babiloko oyo ya mindele oyo toyoko kuta nango awa koko eko benga na mobali na ndako, parce que pa na biso toyebi ke soki mabe ezali mwasi nde mutu bazongisaka epai ya baboti na ye, mwasi nde mutu, hein, voilà mais contrairement ya ba kambundenge zo salema awa ezake mobali nde mutu fo abima mwasi atika. Bomoni ndenge bandeko mibali bakomi ko bimisa yango, bandeko mibali ba ko bomba ngote. Bomoni ndenge bandeko mibali mitwe baby. Bozomona ndenge bandeko mibali babeli ba AVC awa ba mama. Eloko ana interpella bino na nini? Bandeko basi eloko ana interpella biso na nini? Juste kaka ke mwasi ba ebisi awa ke ozana ba droit na yo. Bakoki ko beta yote, bakoki ko finga yote, bakoki ko sal, bien que tozo sale lango na ndenge ya mabe o nga nazo soutenir yango te. Mais botala sikoyo eloko wana. Bandeko mibali balobi ke mwasi il faut pas à dénoncer mabe o ya azokuta nango na kati ya libala. Mwasi ya malamu eza mwasi oyo ba beta yo, ba finga yo, ba subela yo, ba tia yo soki ba komiso mbwa, ba komiso ngulu, ndenge bakoma kozwila bino na ndenge ya basima wana, ça veut dire que na ndenge ya bien oyo nzamba saela bino bosi bobeba boza esu normal te, alors po bosala bango plaisir bokomi ko répondre na ba caprice na bango nyonso wana, na ba caprice na bango nyonso wana bozo répondre yango sans tenir compte koza ko bebi sanzoto na yo, oza ko détruire réputation na yo. Bandeko na ngai, bandeko na biso ya mibali lelo biso soki to réclamer mobali abetaka ngai, mobali maltraitaka ngai, vi nazo mene na kati ya libala eza normal te, eza mabe, toza na droit ya koloba te biso basi. Mais mibali lelo monde en envers, inversion de valeur. Et sali ke mwasi aye na mikila libanda amoni ke awa soki mobali abeti yo babengela kambila. Mais bandeko na biso mibali bazolo bango poani. Pona nini bazolo bango? Bosi bosala ba penser bandeko nanga ya basi esika wana. Pona nini bandeko na biso ya mibali bazo réclamer bana mama? Biso za na droit ko réclamer te, par contre bango baza na droit ya ko réclamer. To belisi bango ba AVC na poto, basi ya poto baza mabe. Tandis que makambo biso to vivaka depuis ba année, to zalaka na droit ya koloba te. Place wana bandeko nanga ya basi boloba nini? Bokutani na mobali na mbala ya liboso, esengeli bosangisa nzoto te. Soki bosangisi nzoto mobali wana kozwa yo oza moins sérieuse. Soki bosangisi nzoto mobali wana ata lingaki abala yo akobala yo te. Akoloba seke eza ba habitude na yo ozalaka deja ndenge wana. Réclamation ya bandeko mibali. Batata oyo ifale basokipe na mboka, batata bakomi bakonseiller, batata nde bakomi awa baya koyebisa batu bizaleli oyo ya malamu esengeli. Batata oleke batala ba responsabilité ya ba famille baza nango ba démissionna na ba famille. Batata baza tongo midi pokwa kaka na ba life ya kolobelaka makambu ya mabala. C'est comme si yaza digne koleka baninga bandeko na ngai. Soki bokutani na mobali mbala ya liboso, bosangisa nzoto te. Bandeko na selon bandeko na biso ya mibali, selon logique na biso. Toyebi nyonso oyo elobamaka tout autour nango bandeko na ngai. Foti eza ya biso basi. Mobali mutu abanda kotia litoi, n'est-ce pas bana mama? Mobali mutu alukaka mwasi. Mobali mutu ayebi, mobali mutu esengeli
atalisa mwasi nazo luka yo na lolenge nini. Yango epa ya mindele aoyebi sote ke na lingi yo. Sauf coup de foudre. Sauf na kaya coup de foudre. Mais na réalité, bato yo baza développé. Aoyebi sa mwasi te na première rencontre na binoto na première tangwa sepeli na yo ayebi soke alingi yo. Aoyebi so na sepeli na yo. Ba bikolo misusu pe ya biso ba yindo pe ba meki ko comprendre moi eloko wana. Tango moni mwana mwasi a sepeli si yo, même si ba intention eza ya bokende musika, mais plus koza na posa oye kola ye nanu, plus koza na posa oye ba ye nanu, yango bate belé akoye biso mbala moko te na lingi yo. Ça veut dire que au dépasser ba étape. Je dis bien na ka ya coup de foudre, là c'est autre chose. Na ka ya mutu oyo aza convaincu que banda kala a sepela kana yo déjà, là c'est autre chose. Or bandeko na biso ya mibali tangu balukaka basi to tangu azo aborder mwana mwasi ayebisake te ke na sepeli na yo. Ayaka mbala moko mingi, je dis bien mingi. Lelo moi makambo ekomi ko changer. Ayaka mbala moko na lingi yo, na lingaka yo makasi na lingi na bala yo. Asali bokeseni ya biloko te bandeko nanga. Mwasi oyo yo zo luka juste po bo sangisa nzoto. Yebisa ye mbala moko a petite na sepeli na yo, na passe na yo soirée ya lelo, na sepeli na yo, na passe na yo week-end, na sepeli na yo, na zala na yo pour je ne sais pas combien de temps, juste pour na to sepeli sanzoto. Comme ça, moi na mwasi akoyeba ke ngama mwana ya kozala na dio moko boye, juste pour to sepeli sanzoto na lingi na nga yango te. Andima to aboya. Tandis que bandeko na biso ya mibali bayaka ndenge wana te. Bayaka na lingi na bala yo. Nani abandaka eza toujours mwana mobali mutu abandaka. Yo oke ko luka mwasi ndeko na nga ya mobali. Yo luki o aborder mwana mwasi. Na ba intention ya ke olingi obala ye selon yo parce que bino nde mutu bozo apprendre biso. Biso to yebite ke mobali soki bokuta na mbala ya liboso. Ou na yebi ndenge oyo vision na yo yo zana ngwa envers moi cité. Que soki to kutani na yo na mbala ya liboso sengeli to sangisa nzoto te. Donc soki to sangisi nzoto yo kozwanga mwe sérieux. Yo muto yebi biloko wana. Yo muto zana ngo na ba penser na yo. Mais na tango yo ozo aborder ngai. Pourquoi pas oyebisa ngai yango déjà? Donc bo mekaka. Donc bo yeba keloko bo lingara te. Donc bo yeba keloko bo lukara te. C'est que ozo tenter donc biso to komi mungwa na biloko, to komi pilipili na biloko, to komi épice na biloko, il faut o meka na no meka o banda ko meka, mais ça logique te bandeko nanga. Et ça sérieuté na part na bino. Kaka bino bandeko na biso amibali na tangwa kala, bino nde bobe bisi biso bandeko amibali. Bino nde bozo ko faire perdre femme congolaise ou femme africaine ba respect na ye. Tokoka kozala isusu na kibobiso te. Ndeko mwasi sengeli achanjaka ba perike, sengeli achanjaka achaka soki ba masala ya soso. Awa ezalaka lisusu na tirete likolo na bino. Ba mama na biso bazalaka naturel ba souffra boye. Likolo ya basi ya libanda. Ba mama na biso bayebi, ba mama na biso bazalaka naturel ba biloko biso to sala lelo, ba mama na biso ba banda osala ngote. Bozala ba infidèle numéro 00. Ça veut dire que ba tata na biso, ba papa na bino oyo batike la bino nzela. Ba tata na biso, il fallait soki mboka na biso même, eza stable te lelo. Parce que ba tata na biso, il fallait ba kende koluka. Basi oyo bazala ki mieux que ba maman na biso. Plus que ba maman na biso bazala ki naturel. Plus que soki eza na femme y Afrique. Oyo azali ko respecter, c'est vrai que tozo ko perdre ba valeur na biso lelo, mais femme africaine oyo vraiment aza femme au mariage, oyo aza mwasi andako eza femme congolaise. Bien que bozo bebisa biso. Na vandi presque na bikolo belé. Na vandi na ba namibien, na vandi na ba angolaise, d'ailleurs eza milliers na koli. Na vandi na ba sud-africain, na vandi na ba kenyan, na vandi presque na ba pays ebelé, ba camerounaise kutu tolo bate. Non, femme congolaise aza femme à respecter bandeko nanga. Bandeko na biso mibali nde ba bebisi biso. Soki lelo to komi bichacha,
eza likolo na bino. Soki lelo tokomi to tobola na bambebo to tikaka na tolo libanda po botala biso eza likolo na bino parce que ba mama na biso bazalaka naturel, ba mama na biso banyokwama basala boye. Ba mama na biso oyo abandaki kolamba na ndenge ya bien, ba papa na biso semie biloko ya naturel ya bio wana mama lambeli papa lingite. Papa lingia kende kolia esika oyo bachelie 50 kilo ya ba épice biloko eza isu na goût na ngote, biloko eza ka na goût ya ba épice. To yebite au juste bandeko mibali balingi nini, n'est-ce pas que eza bino bandeko mibali bochaka ba men, bocha ba cœur bo partager vidéo, ezo ko fungwa mate bana maman, ezo fungwa mate bo partager vidéo. N'est-ce pas que eza bandeko na biso mibali ba pousser biso bisika wana. Moi si lelo lingi suko za la naturalité. Ba série batanga ebimi si je me rappelle bien. Eza ba biloko euta ba Brésil. Eza ba biloko epa na biso to yebi yango penzate. Et à babiloko, ba style à bata ba plage babiloko wana, tandis que pas na biso ba vie à ba plage wana, to yebi yango, bolimbi sabana mama, to yebi yango te. Ba série batanga et bimi, soki tozo se rappeler lisusu. Vers ba fin 80, tozo kende ba début 2000, ba fin 80, tozo kende ba 2000, tang mamba batanga et tomboki. Ba mibali ba bela maboma likolo ya iloko wana. Il faut moi si atika na nutanga na ye ti libanda nyonso. Bo memi biso ti esika to komi lelo me kaka bino bo komi suko réclamer. Bolingi au juste nini bandeko mibali. Au juste bolingi nini. Kaka bino nazolandaka ba live hour. Des fois na TikTok nazolanda ba live. Moi si faut zala boye. Kaka bino ndenge tozalaka kala po batia yo litoi. Nyoko mana numbula mobimba. Po mutu atia yo litoi tia ya kozwa yo amona ta singa ya soutien na yo. Mbula mobimba ta msuba mbula. Non, ça fait du bien quoi. Et ça là qui bon moi si. Mutu anyo kwa maba mbula landaka yo. Obeta ke kara. Et ça là kama be. Te biso peto lekisi. Basi aba Camerounaise bango soko zana posa na yo zuye kaka. Maintenant lelo to komi bozwa biso kaka to faciliter bino tâche bozo réclamer lisusu. Bandeko tozo kende wapi. Bolingi nini na biso bandeko nanga. Pona tangwa kala ba tina ba génération na biso. Tina ba génération ya biso ezalaki Dio azotia yo litoi. Mais il faut tokati. Il faut ba chaussure to bokaye. Il faut toka. Biloko bokimela biso bokenda koluka ba Camerounaise po bango baza pete. Bango ba lokwa ngai ba lokwa safu sopaka maya moto lie. Biso tozalaki na culture wana. Mobali fwa landa nanu. Bosalela biso ba émission bolingi nini bande kwa mibali. Bozo luka au juste nini. Bino nde boyaka envers biso. To changer makambute. Bino boyaka envers biso. Biso te toyaka envers bino. Ezande bino boyaka envers biso. Na yebi ke na tangwa kala ba génération na biso. Bana ya lelo na yebi te. Ba génération o ya biso. En tout cas ba jo ba salaboye. Ba jo pena ba salaboye. A revaka yo. A landako na sima loko asoke loko nini. A mekipe a kende pe na kota matériel pe te o CDT. Tozalaka basi mabe. Nde pousse bino bokende na basi ya libanda plus que bango bazalaka na bango pete. Maintenant lelo basi balobi basepelisa bino. Basi bolobi te tolekisi ba caprice. Bolobi te baza trop compliqué. Pona nini. Maintenant lelo tokomi kosala ke to sepelisa bino. Na mondo yo lelo tozana ngo lelo ya ba réseaux sociaux, ba relation en distance. Tokomi kosala basi balobi oke to doze mwa moke. Tokomi pe kaka mabe bandeko na ngai. Tolingi o juste nini. Tolingi to kende na mwasi wapi. Mwasi aza moteur ya vie. Soki mwasi azate vie pe ezate bandeko na ngai. Soki mwasi azate vie pe ezate. C'est pas pour rien babengaka mabele maman. Parce que total tangu ba tsunami esalemaka. Total tangu ba tsunami esalemaka bandeko nanga. Tangu mabele etombokaka.
tomonaka ke existence ya mutu na minute wana ekomi en débandade. C'est ça moi si. Bandeko mibali toyebi te bolingi nini na biso. Papa Claude na sepeli komona yo. Ndeko deal ndeko bandeko na ngai nyonso. En tout cas esengwa kozala na bino to partager vidéo s'il vous plaît. Eza mambo tozoyoka lelo na toile. E makambo ça veut dire que toi esuno mamba olobela te. Masolo eza kaka basi na mibali ndenge nini ya kotia matoi ndenge nini esengeli ezala. C'est bien bon bandeko nanga. Mais tokoki koyekola mamunoso ya batute. Il faut tozala quand même na culture na biso bandeko nanga. Il faut tozala quand même na kibo biso. Tokokozwa makambo nyonso ya biso te to abandonner yango bandeko nanga hi. Ba série biso na yebite bana ya lelo makambo wana eza lisusu te. Ti ba génération na biso tozokola wana. Ezalaki penza ke mobali po azwa yo amona ta soutien na yo. Ezana dio mususu boye a revaka yo. Akenda ko luka abomba makaluka esika nini yo sukolaka. Amona yo ata esika ozo sukola. Biloko wana lelo existaka te. Soki biloko wana nyonso eza te pona nini parce que mwasi akomi tellement dominé alobi yo ke tika na sala plaisir. Akomi tellement dominé e biloko nyonso wana ekufi. Me bandeko mibali bazozongisa mabe kaka epa na biso. Bonsoir ndeko maître. To partager vidéo s'il vous plaît. Na tangwa kala toyebi ke dio moko boye arevaka yo alukaka mona yo. Il faut tiaki yanke moko boye tellement zo mona te akozula yo ndenge nini tout ça fa tiaki yanke moko boye ta mususu mvuke yo. Biloko nyonso wana lelo ezalaka lisute. Botie biso na mutu basi baza ebele na mokili. Mibali baza moke. Donc soko sali fier. Oyo eza naturel. Oyo eza logique. Bandeko nanga. Ke mobali soka zo luka yo. Akemba nanu mwa muke. Atoka nanu ata mwa muke. Ayoka nanu ata mutu pasi. Moko pena apetit ango pa lekisi. Mais tango aza sérieux. Ako continue ka akolanda yo. C'est ça. Respect à moi si. Mais biloko nyonso na tozana droit ya kosala yango te parce que bomona ba Camerounais, bomona basi ya Afrique de nini, basi ya Afrique soki de nini, bango bazalaka bien bokende kuna. Bo intimider biso. Pona ko banga wana, to komi koluka, to céder mena na ba caprice na bino. Pona ko banga wana, to zanga pe mibali, to komi mena koluka, to répondre na ba caprice na bino. Kaka bino boye biso na makambo wana. Ndeko nanga ya mobali. O yo zolanda nga na pokwa lelo. Yo zo ya envers ngai. Yo muto zo kende envers ndeko na yo ya mwasi. Yo muto yebi ba intention o yo za nango envers ye. Oza sérieux envers ye, to zo lingo blague. Mais ala sincère. Ndenge mindele basalaka. Ndenge babikolo misusu oyo baza évoluer. Azo ya ko aborder yo ayebi sote na lingi yo, ayebi so na sepeli na yo. Esuki wana. Akoye biso parce que biso, surtout biso, ba congolaise, ba tia biso na mutuke, mobali oyo kokutana na ye, ezakaka ifobo kende na libala. Toyebi ko sa la part des choses te. Ko sangana nyonso ya mwasi na mobali te faut aboutir na libala. Sexe eza aussi comme loisir, bandeko nanga. Ezana batu ba utilisaka sexe comme loisir. Ezana batu ba utilisaka sexe pour na stress na lobango bambale bele bandeko nanga. Donc eza yo mobali plus que biso, surtout biso ba congolaise. Je dis bien même na Congo, na Congo, na Royaume Congo. Comportement ya femme congolaise, bien que azobe balelo, vi a passe eza na mboka na ye. Non na makambo etali ya kosangana ya mwasi na mobali, toza facilité tel que babikolo misusu na yebi. Bango ba développa côté wana. Babikolo misusu côté wana ba développa. Ayebi ke to ezaka juste pour na sexe et puis esili wana. Donc ba yebi ko sa la part des choses que relation nyonso te ya mwasi na mobali et ko aboutir na libala. Relation nyonso te ya mwasi na mobali oyo ko aboutir na relation moko sérieux oyo lobi bokoki ko aboutir na eloko moko ya venir.
bango bakoma déjà na esika na ya ko comprendre que eza juste pour na sexe, tandis que biso côté wana toza ya kokangama biso epa na biso na mitu na biso eza kaka ke relation nyonso mwasi na mobali il faut ya bouture na libala. C'est comme ça bakolisi biso lelo vie a passe eza na mboka na biso makambo eza ko changer tozo beba tozo ko perdre ba valeur na biso, mais c'est comme ça toyebi yango. Maintenant bandeko na ngai mibali bino bozo réclamer mwasi soki okutani na ye na mbala ya liboso et puis atiki yo na nzoto na ye, c'est que mwasi wana aza mwe sérieuse. Yo muto yebi ozoluka mwasi wana na bitini mwasi wana yebite mwasi eloko ye azozele pa na yo ezaka malobo ebimi epa na yo aza tellement aveugle ou naïf azo sala confiance ya maloba na yo oyo ye nango epa na ye na lingi yo malobo yo ye nango epa na ye na lingi na bala yo muto ye nango ye akoki kozala nzambe te akota na motema na yo ayeba ba intention na yo eza nini. Mwasi alingaka bandeko eza flatterie eza oyo ye eza mais mwasi alingaka yo kama mambo bien. Mwasi alingaka amona makambo bien. Mwasi alingaka ba flatte ye. Yango esala eza nzambe muto asala mwasi bongo. Vrai mwasi oyo aza matérialiste te, vrai mwasi oyo acha kibo mwasi na yete nde ebokola ye kibo mwasi na yenda salela. Vrai mwasi yaka na lokuta na yo. Yebisa ye na lala rate na mona kayo butu mobimba. Nzoto ekomi ko lenga ya komi ko yoka minzoto ezotambola ye na nzoto. C'est ça nature ya mwasi. Raison pour laquelle okomona ke mwasi mobali na za cadre munene, mobali azana ba maplome, mobali azana ba titre académique ya niveau 000, mais okomona ke mwasi wana a cédé na domestique na bango. A cédé pas domestique pona nini? Pona câlin. A cédé pas domestique pona nini? Pona maloba. Domestique plus ka yebi bino atala kamonaka patron azalaka tendre pa ya mwasi na été. Patron azalaka brutal. Ba langage yango bazulaka bino basi. Ou camarade na yo azui mwasi na yo. Yo kansi camarade no azui mwasi no poani. Camarade no aza muto aza proche na bino. Aza muto ayebi bino. Ayebi ndenge oyo ozalaka na mwasi na yo. Ayebi ndenge oyo sololaka na mwasi na yo. Et mwasi aussi oyo azana ba limite te alobite ba problème nanga na mobile nanga na okebeta masolo pas camarade na yete. Il faut mwasi akoma na niveau ya sagesse wana. Ya yeba ke ba problème nanga na mobile nanga. Non na ko luka conseil pas batu no so sauf pas camarade na ye parce que ça porte aussi aux ofungola. Tangu yo zo kendolela ba problème na yo na mobile na yo et pas ya camarade na yo. Soki camarade wana pe moko agetaka yo, soki camarade wana ya mobali na yo, moko yepe tango atala ka boya lobi, mwasi ya master nanga oyo penza vraiment. Yo zo fungolela ye ba porte. Kaka na ba faiblesse wana oyo kendaka nango kolela epai na ye. Mobali nanga sala ka boyete, mobali nanga zongi, bato misala ya mibali na biso, akozwa yo namba, aoke musika te, kaka makambo ya bino oyo atalaka. Camarade ya mobali na yo akozwa yo kaka na ba faiblesse na bino ya libala na bino ya couple na bino yango esalaka ke camarade ya mobali na yo akotoka na yete kaka makambo yo zanga ka epa ya mobali na yo kaka makambo yo reklamaka oyo lelaka oyo ya monaka defa yango kaka ya kobalola kaka mbeli wana ça veut dire que akobalola ngona sens inverse et puis akateli. C'est comme ça bandeko nanga, c'est comme ça. Camarade azwaka mwasi ya moninga na ye asalaka na ye forte azwaka mwasi ya moninga na ye par rapport ya ba faiblesse ndenge moko pe pa na biso basi po camarade nanga abima na mobali nanga ezaka ba faiblesse nanga ako utiliser. Merci ndeko maître. Ka ba faiblesse nanga nde camarade nanga ako utiliser po azwa mobali nanga na banzi souvent toyoka ngo mibali o baza sans manière. Mibali o bazana no basenzi ti lelo. Ozo apprécier camarade ya mwasi na yo, liboso ya mwasi na yo. Olati kitoko parfum, yo penza soki mwasi na nga azalaka pe boy. Conseiller pe mwasi ezalaka te, eza sans manière eza ki bosenzi. Eza porte yo zo fungola po camarade mwasi na yo a piéger yo. Ezala ndenge wana bandeko nanga.
Maintenant bandeko na biso ya mibali bazo réclamer à lobby te mwasi soki bokutani na relation na mbala liboso ou te ko tchaye litoi mbala liboso bokutana bomemani na mbetu boketi na sexe bandeko parce que toyebi ko sala part des choses te. Parce que toyebi ko sala part des choses te. Sexe c'est loko basengara te. Non, et loko sentiment. Et c'est loko eza, ça veut dire que na nzoto na émotion oyo bino bozala ngweze loko basengara te. Donc, dionde komobali, soki ozozo moi swana na sérieux. Et que pona yo lobi te, pona bala ye, il faut to kende na na libala avant ngana eto ya kosangisa nzoto. Du bala ye nano avant bokutana. Parce que place wana ezaka na contrôle ya mutu te bandeko nanga. Place wana eza na force na yo to koki ko se contrôler. Mais soki olingi mutu wana et que sentiment entre bino makila ekutani ndeko nanga te to tiko sa ba aventure soit to yebi ma mutu loba te. To tika bilobela na ba réseaux sociaux. To tika komi conduire na ba erreur. Ki kochingo tozo ye kola o ya tongo poko na olo bango chaque fois. Que biso ba koko na biso banda ko traiter makambu na sagesse. Biso to yebi sagesse. Tango mundela yaka epa na biso ba université za la raté. Mais mundela lenga ka epa na biso. Soki mundela yaka pa na biso ayaka pamba te. Ayaka parce que eloko ezalaki o yepa na bango ezalaki te. Nazolanda video ya ndeko moko na publiaka pe souvent ba video na ye. Na sisi kolanda ngote. Et pas wapi on azo apprendre que mundele azalaki ayebaki même pas kotanga, même pas nini makambu nyonso na mundela ekokuta ngo epa na biso. Mais tolingi to ekola mambu nyonso tozomona na toile. Tolingi to ekola mambu nyonso tozomona na ba film. Bande koko sangana ya mwasi na mobali esika bolingweza eza na contrôle na binote yango bobundelaka yango na bandako na bino yango bomichela na kabasizo parce que boyebi eloko babengi bolingote yo yebi ke na biso bafricain po kuta mwasi po balaye il faut otoka nanu mwasi po balaye il faut pas oyeba nzoto na ye nanu mais papa eza na maboko na yo eza na maboko ya mwasi te. Et elle a ma boka moi cité. Yonde mutoko éviter yango et non moi si. Yon moi so yozolo bake pona bala ye. Il faut na sangisa nzoto na yete avant libala. Na osangisa nzoto kaka na ye mukoto bala. Mais pourquoi ozoluka ye beaucoup tanesika ya bino mibale? Donc ozwin taba na matiti ya pondu oche bango place moko epilobi na tongo la muki okuti matiti ya pondu wana kaka ndengo chake yango okuti yango ezawana. Boni ba black boy ko bana mama bo partager pe vidéo ngote bozo bunda te bo vidéo yake ba bloquer biso ya Louise mbote na yo mbote na bino bande konanga chérie nanga tozolela elongo courage papa yo yebike ngai mwasi na ngai oyo ngana komema na libala mwasi na nga ona lingi azala copine na ngai te. Mwasi ona lingi azala instrument na ngai ya ba plaisir te. Mais pourquoi ozo luka ye bokutana avant bobalana? Pourquoi ozo luka boza la place au monique aza robot ou bien ndenge nini? Aza robot ou bien ndenge na ba intention nini? Yo ozo sala ke bokutana. Soki eza il faut bosolo la masolo ya ko préparer bo balana. Bosala ba préparation ya mariage. Mais beaucoup tananda kwa ba famille na ye. Unanda kwa ba famille na yo ndenge zalaka kala. Ozwi fiancé, okendo tika ye pa ya tata na mama na yo. N'est-ce pas bande konanga yi? Et pa iwapi yo akosala stage. Ozwi fiancé, hein, ozwi mwana batu comme fiancé, ozwi yo ko tika ye pa baboti na yo. Ou e pa ya grande sœur na yo. Makambwana mibale lelo basala yango lisusu bande konanga. Botika ko distraire biso. Bande ko mibali bo luka ba poste na bino. Botika ko distraire biso. Makambwana lelo eza esute. Fiancé ozi okiko tika enanu e pa ya baboti na yo. Ti mukolo ya libala nde ozi fiancé na yo omemi ye na ndako na yo. Biloko ane ezalaka lisute. Siko pourquoi basi nde bakoma ba responsable. Tango bozo sala ba programme ya mariage ya za esika zalaka. Yo poza esika ozalaka. Comme ça, mukolo ya libala ne borokutana. Donc yonde mobali mutu faut éviter biloko wana. Soki yo za sérieux.
Soko lingi eloko yo oyebi eloko yo lingi. N'est-ce pas bandeko nanga? Baza muke. Esika oyo bolingo ezali. Ke bokutani. Mwasi ayebi bentension na yote. Tangu yo yebi si mwasi ke nga na lingi yo. Mwasi pe andimi. Ye pa lingi yo. Asali yo confiance aveuglement. Sans ye ba intention. Arrière intention oyo eza na kati ya ba pensée na yo ndeko nanga. Et comment est-ce qu'on responsabiliser mwasi na ba erreur nyonso yo sala? Comment est-ce qu'on responsabiliser mwasi te seke azandumba? Yo yebi ke azandumba te. Yo zana posa ya mwasi oyo yo kokutana na ye oyo yo kosangisa na ye nzoto kaka soki bobalani après libala. Mais pourquoi oluki bokutana esika ya bino mibale avant libala ndeko nanga? Faut ezaka ke pa ya basi bandeko nanga mibali. Mabe ezaka ka epa ya mwasi bandeko mibali. Yango babengi copine. Copine nanga. Tosuki na ki copine. Pas plus. Soki ba intention eko changer par rapport ya comportement na ye. Ah, depuis na vivra na mwana mwasi oyo, nazoni sentir à l'aise na pembe na ye. Eza babiloko yo na débit tango yo zoya ko aborder mwana mwasi. Eza babiloko yo fo yeba. Yo mobali, eza mwasi te. Eza mwasi te. Na monde na biso, basi baza mingi te. Oyo azo prétendre à vivre na mutu kaka, bazala copain copine. Mwasi azo zela toujours plus. Mais na soki yo yebike, non e pa ya mwana mwasi oyo, na lingi nanga plus te, pa ya mwana mwasi oyo, nazaka na posa, nazala na copine. Kopesa yeba fo espoir te ndeko nanga. E koki kozala ke oyeli na ndenge wana ya azala copine na yo, mais ba caractère na ye e attiré yo. Ozo mi sentir tellement à l'aise pembeni na ye. C'est encore mieux même hein bandeko nanga. Ole ke tozala ba hypocrite. Kolia dongo dongo na sonité. Balia ka dongo dongo na sonité bandeko nanga. Balia ka dongo dongo na sonité. Soko le dongo dongo na soni e ko bebi sayo bilamba. Toti ka ozala ba hypocrite bandeko nanga. Toti ko ozala ba hypocrite. Yo yebi ke naza na posa ya copine. Ti mukolo oyo yo e kozala ke tozo yo kana relation ezo simba tozala na ye. Mukolo yo ko simba te mutu na mutu akenzela na ye. Yo yebi si ndenge wana te. Soko zo bandeko nanga tozala na gentil ko s'il vous plaît bana mama. Tozala na gentil tozo ko se rendre service te. Ça veut dire que tozo komisa monde na biso difficile. Tozo compliqué makambu tellement bandeko nangai. Tozo tchaba barrière na niveau na yebite au juste tozo lukanini papa Claude. Ndeko Didier ifezala. Bandeko na kokika kopia mbote na kombo soki osali mwasine na moni yo awa ndeko John mbote na yo. Ndeko Laura mbote na yo. Ndeko Bert mbote na yo. Bandeko nyonso ba Holanda biso pe ba Holanda biso si. Mwasi soki bokutani na mbala ya liboso sangisi ye na yenzoto seka za moins sérieuse seka za mwasi mabe parce que toyebi ko sala part des choses te. Toyebi ko sala bokeseni ya makambu te bandeko nanga. Yango tozo bota bibota bota. Yango tozo kendo kotika ka maki bisika nyonso. Ndeko nanga mobali. Mwasi wana yo yebi ke ozana posa ya likambo moko ya serie na yete. Zwa ba mesure ke tango oyo okobima na ye atikala na zemi na yote. Mais tala ndenge tobotaka na désordre. Tala ndenge tobotaka na désordre bandeko nanga. Ozana 50 ans, ozana 15 bana. Tio kendo kokisa 50 ans, oyebi bana misusu kuto oyebi bango te bandeko nanga. Or yonde muto yebi ke mwana mwasi wana ozana posa ya likambo moko ya série na yete. Ezalai kaka juste passe-temps na soirée wana ou je ne sais pas na occasion wana. Biloko wana biso toyebi yango te mwasi ya mundele. Ou basi oyo ba évoluer déjà
biloko wana bayebi yango babiloko lokola ya bapilile babiloko lokola ya kozwa bamesure wana ke soki osangani na mwana mobali otikala par exemple na zemi na ye te toyebi biloko wana te eza lelo mena malembe babiloko wana combien de fois biso tokonsultaka gynécologue na âge ya 12 ans bazo préparer déjà mwana mwasi po ayeba kozwa bamesure wana ke sala ba attention na eloko boye po soko okutani na mwana mobali se protéger te okoki kotikala na zemi na bamboka misusu bana basi baaprenaka bango déjà biloko wana tandis que pa na biso bamasolo wana eza tabu ngai Espérance nde na vande na yebi moko na beta masolo wana na mama na ngate non na yebi yango te na yebi moko na beta masolo ya lolenge wana na mama na ngai te ni na grande sœur na nga tante na ngande oyo na meka kobeta mwa masolo ya lolenge wana na ye mais malheureusement na umelaki mingi pa na yete na bamboko soki ozomona ke mwasi ya mundele azokende kobota après avoir kosilisa ba étude na ye abandi carrière na ye a préparer vie na ye a préparer mwa makambo na ye parce que bazo apprendre yango de le bas âge na âge à 12 ans déjà assurance bandi kotinda mikanda ke mwana oyo esengeli akende pa ya gynécologue na ba raison kaka ya ko éviter grossesse précoce te mais na ba raison aussi ya kozwa ba précaution ya mangambo ya santé ya ba cancer ya matrice ya mangambo belé oyo le kaka biloko wana epa na biso ezate mwana mwasi aza préparé na biloko wana te ndeko nanga mwana mwasi eloko ayebi na mutu na ye tout simplement eza kaka ke kobala mena ndeko nanga ya mobali mwana mwasi oyo ba enseigner ye na mutu na ye batie kaka ke il faut bala tango mobali aye envers ye ayebi te keza na mobali misusu akoya kaka juste po voilà bo sepelisa na kaka epi esili eleki mena mwana mwasi wana akoevite kosangana na yo na mbala ya liboso ndenge nini soki yo oyo yo oyebi ba intention ozokende nango envers ye yo nde mutu oyebi ozoluka ye juste kaka po osala loisir na yo tango yo oyebisi ye te mwana mwasi wana kose protéger ndenge nini bandeko na nga tozala nanu sérieux ko bandeko mibali tona mambo motu ya tala ndenge bazobomaka biso tala ndenge bazobomaka biso na bamboka ya libanda parce que stabilité na mboka na biso ezate mais tozana na niveau ya ba débat ya lolenge oyo bandeko nanga tozana na ba niveau ya babiloko ya lolenge oyo bandeko nanga ya kosangana ya mwasi na mobali parce que bolingo ezali kosangana ya mwasi na mobali parce que bolingani place wana eza na contrôle na binote et ana contrôle na binote mwasi akoki kozala victime alingi yo réellement puisque yebi ba intention na yo te yo yebisi ete ke nga naza na posa kaka na misepelisa naza kaka na posa voilà na sepelisa kaka nzoto na nga yo yebisi ete tango yo tchaki litoi o tchaki litoi tout simplement que otie lito yo lingi ye to je ne sais pas comment oyebisi ete ke zwa ba mesure de telle sorte que ngai na yo to sangana nzoto te parce que nga naza na posa na bala yo nzoto na yo na lingi na mona yango kaka soko komi na ndaku na nga donc ozana na ndaku na ngai te na lingi komona nzoto na yo te donc ngai na koki kokweya na ba faiblesse mais yo zala prudent ndeko na ngai moi ça koki ko éviter pour la première fois akoki ko éviter pour la deuxième fois mais tango ekomi successive ekozala difficile pour éviter yango bandeko na ngai ya mibali donc makambo nyonso wana eza na maboko na bino boyede biso soki bino bo comprendre makambo plus que biso nakutana na ndeko moko ya mobali ndeko na biso pe kaka congolais aza na mwasi ya ndeko na biso pe tozo solola boni famille na yo et tout baza bien to bandi ko sola ndeko mobali wana abandaka ko kende ko lambisa biloko epai ya mama moko bo donc soka lingalia mwasi plus que akoli mingi ba côté oyo ba cuisine na biso ayebi yango penza mingi te siko mobali aza jara mibali oyo alinga vraiment kolia ba cuisine na biso donc ye alingi ko kende musika te ye kaka ba cuisine na biso et lokola mwasi akolaki bakoto yo ayebi vraiment
kolamba ba cuisine na biso te tel que ba pondu ba mbinzo ba biloko nyonso wana mwasi ayeba olamba yango te. Alors eloko nini mobali abandaki kosala, abandaki kokende kolambisa yango epai ya mama moko. Soka ana posa olia pondu akende pa mama wana alambeli ye pondu. Nzoka mobali ya malamu eloko nini kosala okoye kolisa mwasi na. Je sais pas soki ngande na omona makambo mabe. Oye kolisa mwasi na yo. Soki yo moko oyebi te, zwaye mema ye epai ya mama wana. Ah mama mwasi na ngai ebolamba pondu te. Oh nga na linga kolia pondu mingi. Tango zolamba lakisa ye ayekola pe. Une, deux fois. Mwasi na yo akoyeba kolambelo pondu ndeko na nga. Simple, point barre, débat ezate. Lokola tozana bamboka misika awa, ba famille na biso ezate. Ndenge ezalaki epa na biso ke mwasi soki obali azana no mwana muke ayebi olamba te ayebi boye te okomema ye soit epa ya mama na yo mobali soit azana no epa ya ye mama ya mwasi ou aza epa ya ba grande sœur baye kolisa ye kolamba. Malheureusement luxe wana awa tozana ngote. Maintenant oleke mwasi na yo ofingaka ye ayebi kolamba te. Oleke parce que sika oyo ozokende wana balambelaka yo souvent. Soko kutani na malchance ke eza mama moko ya mabe. Mama wana pa koki kotante yo. Na sima ya okende koluka lambelaka yo pondu, mama wana komisi yo pe mwasi mobali na ye. N'est-ce pas ndeko na nga mobali? Na sima wana ya kokende kobimisa, mabe ya mwasi na yo ka yebi kolamba pondu te. Mama wana koki pe kopesa yo mwana na ye. Puisque yo za déjà na faiblesse wana. Po mwasi na yo soka sali lo spaghetti okoka olia spaghetti te. Tomie okende koluka mama wana alambela yo pondu. Mama wana aza mena na bana na ye. Oyo bazana mibali te. Bana na ye bayebi kolamba. Ndeko na nga mobali soki mama wana apiege yo. Na mwana na ye. Mbala simolingo kende pa mama wana mama lobite mwana na ngai Marie kuna par exemple. Aliyebi pe kolamba pondu alamba ki pondu kende kuna. Tamsu mama wana asi après ba mabale belé beba na biloko wana n'est-ce pas bandeko ranga mibali. Komika ni saoza yankete tango zo agir ndenge wana ndeko wa mobali. Non. Oza yankete tango sali ndenge wana ndeko wa mobali. Non mwana mama. Soko za mobali ya malamu eko lingi mwasi na yo ya solo. Oko kende mbala moko epai ya mama wana. Tango talike mama aza gentil. Azo lambelanga quand même pondu alors oleke na yaka à chaque fois epa na ya lambelanga na mema mwasi nanga. Maman, weekend ezoya na koya na mwasi nanga oye kolisa ye kolamba pondu. Comme ça ozo sauver mwasi na yo. Et ozo sauver aussi libala na yo. Mais tango yo kendaka chaque fois epa ya mama wana. D'abord ozo fungo la porte. Ya faiblesse moko boye. Et ozo salir réputation ya mwasi na yo. Bandeko ndeko mobali wana tina ndenge toyaki kokota na lisolo wana na yebi eloko ekotsaki na lisolo wana te. Topesa ni mbote ka ndenge zalaka tokuta na kala tututu ndenge nini boni famille akoti mbala moko na masolo wana. Les femmes congolaises ne savent pas préparer. Les femmes congolaises ne sont pas propres à la maison. Bandeko ndeko mobali na moins de 5 minutes a racontanga biloko na niveau moko ke boko imaginer te. Na niveau moko ke boko ko imaginer te bandeko na ngai. D'ailleurs nga na kenda kolia epa ya bagine, mama na kenda ka epa ya mama wana alambela ngai soki na moni ke mikwana na déranger mama mingi na ke kolia epa ya bagine. Est-ce que c'est logique bandeko ya mibali? Mena tango yo imiliaka mwasi wana ndenge wana. Tango yo kitisa yo kanisa yo ka angote. Peut-être bato wana babeta kama solo epa ya bato. Mena tango mwasi akoyoka ngo une fois, deux fois, trois fois. Oza suka kotika la kaka na baner na ye, akotika la kaka na poso na ye bandeko na nga ya mibali. Bino nde bozo bebisa biso. Mwasi oyo aza vraiment makasite, oyo aza vraiment solide awate. Ako supporter biloko wana longtemps te bandeko na ngai. Et c'est de même bana mama. Yozo luka mwasi, yonde muto yebi, na condition nino yozo luke la mwasi wana. Mwasi andimi yo na ndengo yo yeli nango na epa na ye. Soko ye na ndenge ya kolobaki nga naza juste na posa ya copine,
pour na ko passer moi batan. Et ça dépendre maintenant na moi si wana aussi na ba principe oyo ye azana ngwalo ba non nga azana posa ya copain te ya passe temps nga azana posa ya ko changer ka mibali tongo midi pokwa te lokola yo zo luka copine nga azana posa ya copine te nga azana posa ya mobali oyo akobala nga mobali oyo to ko passer na ye reste ya vie na ngai. Donc ngai na yo moyen to banda masolo ezate n'est-ce pas bana mama bande ko mibali lokola biso pe basi mais yo ye na ndenge wana te yo ye na ndenge kaka nanu ya bosolo la ka tout ça o teli toi ndenge kaka ezalaka o memi ye na ba je wana ya koluka awa tozolo bela ndumba te tozolo bela mwaso ye moko te azo provoquer mobali awa tozolo bela mwasi ya solo bande konanga awa tozolo bela mwasi oyo aza ko garder nanu ba dignité na ye ya kibo mwasi ne mwasi wana tozoko lobela awa bande konanga na sans tabou na biso ya pokwa ya lelo mwasi wana nde tozolo bela bana mama soki bana mike baza awa balimbisa biso bande konanga ezo sala bien te bande ko mibali bo respecter biso boyebi eloko bolingi envers biso te bana na biso ya mike mike déjà bana oyo ya biso oyo biso toboti baza déjà na ba blessure intérieure bazo lela déjà bande ko mibali boyeba eloko nini bolingi pardon nazoloba na kombo ya basi nyonso bande konanga yo mutozo kende ko aborder mwana mwasi yo mutozo kende envers ye yo muto yebi ba intention oyo yo zanaye donc tango zo aborder ye kende directement na ba intention oyo yo zanango et soki olingi ye ya solo ndeko nanga soki oyaki na sérieux ko sangana na bino ya nzoto te muto ko sala ke o empêcher bala ye lokuta eza lokuta na bino boza ba escroc bandeko nanga. Parce que moi so ya lingi yo c'est vrai que eza na basi bakoma ko utiliser nzoto na bango pour azula ya ngombongo eza na basi bakomisa nzoto na bango commerce mais awa tozolobela mwasi wana te awa tozolobela mwasi ya solo oyoke société ezo sala nyonso et détruire mwasi wana a perdre ba valeur na ye ndeko na nga ya mobali mwasi ya lingi yo ya solo aza faible liboso na yo. Moi so ya lingi yo sans barrière pensée aza faible na ba caprice na yo okoki ko maniser sa nature ya mwasi okoki ko manipuler ye ndenge olingi c'est difficile à comprendre que muto a osaka en esprit nanga ba précaution ezate pa ya mwasi po yeba ke muto akoya koyeba yango na retard mwasi azana nuna kibo mwasi ya solo c'est sa nature ya mwasi bande ko mibali akoya koyeba ke juango ezalaki kaka po sakananga malheureusement osio sakani na ye c'est ça nature ya mwasi botika kobebisa réputation ya mwasi bino nde bandeko na biso mibali bo changer bizaleli boyeba ndenge ya kozalela ya koluka ya ko aborder bandeko na bino ya basi preuve aneke bandeko mibali omona mibali o baza sérieux o ayebi na ye ko flatter te mibali o yazoya envers mwasi na sincérité azane simple bazaka na difficulté pour mwasi accepter ye bazaka na difficulté bandeko nanga pour mwasi accepter ye na bopete nyonso boye mobali aza sincère oyo azoya vraiment envers yo na sérieux na makambo nyonso sans ba influence belé bazaka na difficulté pour mwasi accepter ye or ba macho oyo omona ake ko defa na bilamba ya ko defa même tango tozokola ake defa juste pour alingi azwayo kaka ake ko defa ba chaussure ya baninga na ye babiloko ya kotondisaka ba papier na ba poche e uti wapi c'est uti na ba influence wana otondisi ba papier na ba poche na ba papier tout ça ba poche minene wana potangu mwana bolimbisanga bandeko tangu mwana mwasi azomona bongo azoloba mobali yango aza na mbongo tala ndenge ba poche tondi mibali yo bana maloba ya lokuta ya ebele nde mibali bana facilité ya kozwa basi ana kraka yo ana sala boye biso basi mobali oyo alobi na ebele te
tant sous liloba moko kaka mais aza sérieux aza sincère baza na difficulté pour azwa mwasi surtout pour azwa mwasi ya solo baza na difficulté parce que mwasi alingaka ba flatter mwasi alingaka lokuta wana ba macho o ba chaka ba montre minene na peut-être akeko defango ya moto bilamba ebele atondiso na peut-être akeko defango ya moto mibali o bayaka na influence na matériel akeko loueta musu mutuka akeko zo peut-être mutuka ya bato na basi o baza ba matérialiste. N'est-ce pas que ça logique wana bandeko nanga na banzi bandeko mibali bino moko eloko wana boyebi yango qu'il faut qu'on multiplie ba stratégie ya lolenge nini omona dio moko boye azana ye wana na ba pantalon ya ki mécanicien aye na ye azane simple comme bonjour aye ko chao litoi mwasi olingate ta muso asukoli na epete ta muso asali yango exprès asali yango esprit amitiki salité amitiki désordre esprit aya ko chayo litoi na position na mwasi akondima te mais omona ta musu mutu wana nde mutu a sérieux mutu wana ta musu nde mutu ako garder yo reste ya vino mobimba ako chayo à l'aise mais basi biloko wana tolinga te ba o bacha ba choko bacha ba mbi basala soki ndenge nini wana oyo bazana be influence o maloba ya lokuta ebele na minoko na bango ne biso basi tokoyaka facilement. N'est-ce pas bandeko mibali? Ozota l'apparence à mutu. Ozota la porte-monnaie ya mutu. Nzoka eza makamba porte-monnaie te. Nzoka eza makambu ya apparence te eza makambu motema ya mutu wana za nango mutu akoyeba ko supporter yo na tangwa pasi na tangwa bisengo mutu oyo akoyeba ko supporter yo na mbeto hôpital mutu oyo akoki ko supporter yo même si okomi na handicap mwasi oyo même si okomi na handicap ako changer yo te ou mobali oyo même si lobi okomi na handicap ako changer yo te eza ba biloko biso linga te biso lingaka oyo brillaka yango to linga pe ba or na nzoto na biso po ba mona yo ko lati bien faut tondisa ba bijou belé na nzoto ozana musika ozo c'est ça ki bobiso bandeko nanga soko kutani na mwasi oche mwasi litoi na mbala ya liboso bokutani oke na ye na mbetu pe acede seke mwasi wana azandumba te bandeko nanga te bandeko nanga ya mibali pe ya basi non kosangana ya mwasi na mobali eza na vrai kosangana ya mwasi na mobali na mwaso ya ndimi yo ya solo na mwaso ya zana barrière pensée te na mwaso azozela intérêt moko te akomi zoba na yo mwasi oyo azana barrière pensée te mwasi oyo azotala bénéfice moko boye te alingi yo akomi zoba na yo ndeko nanga okomanipule ye ndenge olingi raison pour laquelle toyaka komona ngo ke après mwasi wana déception wana tangu mususu ememi na suicide déception wana tangu mususu et détruire reste ya vie na ye mobimba a dégoûter mibali soit akomi kanda na mibali akomi mena ko s'enfouter na makambo ya mibali akomi ko se venger na makambo ya mibali parce que aye ko comprendre que naïveté na ye wana ki naïvo ye azalaki nango akwayaki na lokuta na yo amitikaki tolma mwasi ya solo nzoto na ye eza sacré bandeko mibali mwasi oyo azali susu na ba respect na ye ya kibo mwasi ane lokote eza sacré lokola nzoto na ye yango bomonaka ke après ba déception a désespéré bandeko nanga mwasi oyo basi oyo tozomona oyo baza ko se comporter ba mama ya 50 ans ba mama ya bazokende na 60 ans o baza ko se comporter na ba adolescent ya 16 ans ya 17 ans bandeko nanga bozoka nisango eza nini boka nisango eza nini bana mama eza des fois ba déception misusu eza des fois ba déception misusu donc il faut zala na maturité ya makasi il faut zala kibo moto ya makasi
ba déception wana e poussé yo na makambo mabete. Jo moko boya yaki na lingi na bala yo na kraka yo soki ndenge nini na ye na ba maloba nyonso ya lokuta wana nyonso ye nango. Après tango yo ko comprendre ka ezalaki na bandeko esalaka pasi. Esalaka pasi bandeko na ngani bani. Aye ko comprendre après que ba maloba nyonso yaki na ngwane ezalaki lokuta. Soka travailler yango te. Akomi oyo tozomona lelo. Oyo tozomona lelo bandeko nanga. Na ebite video ya mwasi wana sona batindelinga yango lisusu lelo. Na ebite soki tokomona yango bolimbisanga mwa moke. Na longola ki yango me batu bazo tindelanga yango kaka. Na longola ki yango epananga. Kosangana ya mwasi na mobali na oyo etali intimité. Na logique des choses bandeko nanga eza na force ya motute. Ni ya mobali ni ya mwasi. Mobali pa ko kozala no na lingite mwasi nanga naza na posa na bala na ye naza na posa na passer na reste à vie nanga naza pressé te. Mais zo dépendre na yete. Et si ka vrai amour eza, ezo dépendre ni na mobali ni na mwasi. Ezo dépendre na senti, ça veut dire que ezo dépendre na courant o ezo sangisa bino bandeko nanga. Totika babilo kwa pamba neza ba futilité. Eza ba salité moko inutile bandeko nanga. Na ebite ba uta ko tindelanga video ya mwasi yango lisusu. Na ebite soki tokomona yango. So tomoni yango te boza na idée bana mama yango voilà. FBI nanga aza makasi. Na sina efasaki yango me FBI nanga auto tindelanga yango lisusu awakala te. Tozo lakisa yango juste po tomona ba comportement misusu o eza dignité ko lakisaka biloko aboye me toza na choix te bandiko na ngai. Na banzi image oyo bozo yebango. Na sina lobelaki yango pe. Ndeko mwasi oyo azana elamba na nzoto te. Ekotala ye wana aza mwasi azana se ya 40-50 te. Kotala ye ndeko mwasi azana se ya 40-50 te. Babiloko ya boye bandeko boza pena suke ndeko mwasi aza normal. Ndeko mwasi akoki pena kozala normal. Non, je ne crois pas bandeko nanga. Soit mutu e baby abeli AVC tant tozolo bake AVC ya basi pe ezali yango oyo. Yango yo AVC ya basi ndeko mwasi wana abeli AVC bandeko na ngai. Mama ya âge wana ko se comporter de telle sorte. Ba raison est ko kozali belé. Ça veut dire que okomi je m'en fous. Na yebite biloko ya lelo na kati ya société na biso ekomi tellement ya ibele bana mama. Donc ekomi au fait style de vie na biso. Maintenant bana ya biso bana na biso ba Louisa baza awa. Ba Nicole Ramazani baza awa. Tokote ya bango nini tangu biso ba mama toza ko se comporter de telle sorte bandeko nanga. Bano ya biso tokote ya bango eloko nini bandeko nanga. Mama ya plus à 40, en tout cas nenga zomona na wana zana se ya 40-50. Na yebi mbula na yete. Stress. Oui ndeko na ngai. Ba raison ekoki kozala ebele. Ozana 45 ans. Ba prena biso kozala indépendante. Moi si azola muka bandeko non tozana société eza normalité. Moi ça la muka na tongo azokendo sala. Ote alinga kokana mibali. Non, bandeko nanga. Moi si asala ka ebelete. Me bamboko yo biso to vandi tozo dondwa awa. Reine Elisabeth aza moi si non. Depuis combien de temps Reine Elisabeth aza na trône? Ya mboko ye futa kabino elesa kabino. E kamba makana maboko ya moi si. Elisabeth aza pe na mabele mibali. Elisabeth aza pe moi si lokola ngana yo. Toyo ka soni ma musu tozo lo babandeko nanga. Toka soni. Elisabeth
Depuis Mboula Boni Azana trône. Je crois bien que moi, si wana matina trône, na ba 21 ans ou 22 ans, son abo sanité. Azan moi cité. Si kotan ou Angleterre et les Sarabino, pour ni bozongi saramongo wanate. Tous en sérieux bande konanga, tous en nan bato. Et ça m'a monsieur et ça la soni tant aux bango. Moi c'est koki ko salate. Moi c'est sengeli avanda nanda kwa lamba. Ba Boris Johnson wana. Balia kabiloko ya ba boîte. Boris Johnson ministre ya Angleterre. Alia kabiloko ba boîte. Moi c'est azui kaka sombi biloko na bango ya mindele ya ba boîte wana a chauffer. Balambi balie mais aza mobali muto ezo sala. Afuta kabino millions ya ba congolais boza na Angleterre. Ba boko la kabino na bana na bino bandeko sincèrement non toza musika quoi ya ba réalité ya vie. Na France basi basala raté. Moi si il faut vendre na ndaku olalaka baboko la yo. Mais na France Macron soki aza esika za wana pona koko wana. Et koko wana vi na ye mobimba sala. Koko wana zala soki madame ya Macron, n'est-ce pas? Soki Macron aza oyaza wana pona mwasi wana siko boloba nini? Est-ce que to sambelaka to yebi mambo to sambelaka ya solo? To yebi mambo to lobaka de fa bande konanga? Est-ce que to analysaka makambu de fa avant to bimisango to analysaka yango bande konanga? Avant to ya ko vanda wa to bando lobaka ba logique misusu ya kibobiso. Na 21e siècle oyo. Est-ce que to zwaka vraiment temps ya ko réfléchir? Biso na almana na lobango mbalebele. Chancelière. Moi si parmi basi oyo baza n'influence ya makasi na mokili. Chancelière akuta mboka oyo mambo ebele ebebaki. Chancelière atomboli mboko ndenge zabo. Aza moi cité. Maintenant tango tozolo ba moi si asalaka te, est-ce que to réfléchissaka? Ou bien eza ba esquisse moko boye. Ozo ça veut dire qu'ozo réfléchir te po mi senga ba esquisse wana ndeko David na sepeli komona yo. Ya ba distraction, ya ba futilité bandeko nanga. Ya mambo yoki okangi matoyo leki. Na 21e siècle te tokoza la raisu na mamate ya lulenge wana. Donc voilà babiloko ezo salake tozo décourager kaka mwasi yango bandeko nanga. Babiloko ya lulenge wana ezo salake mwasi yango ata alingaki atelema moya telema ezate. Mwasi yango ata lingaki abundela ba droit na ye moya bundela ba droit na ye zate parce que aza toujours minimiser, décourager, azoyoka kaka ba négativité na ba négativité bandeko nanga. Mwasi soka sangisi mobali nzoto na mobali na mbala ya liboso bakutani. C'est que mwasi wana azandumba. C'est que mwasi wana mesana ko sala yango bongo te bandeko nanga. To mekana encore réfléchir encore une fois de plus na logique wana bandeko nanga. To mekanano. Soki ba papa na biso bakenda ba Rwanda. Bandeko na biso bakenda ba Cameroun, bakenda ba bisika noso bazokende ko telenga na obasi mindele baza malamu. Soki ezana mwasi aza mabe na mokili oyo eza kaka femme congolaise. Parce que femme congolaise aza capricieuse des fois. Bokei kei bisika boke wana. Mais na femme congolaise wana lelo ayi alobi oke asala bino plaisir. Oleke otoka lisusu tango zo chaye litoi, oleko kemba lisusu bambula na bambula oza na sima olandaka ye, alobi no tika na lembisa mwa muke na changer mwa masolo mwa muke. Responsabilité komika epa moi sango bolingi o juste nini bandeko nanga. Tolingi o juste nini eza ba futilité bandeko nanga. Eza ba futilité. Pendant que makambo motuya ezo leka mboka na biso eza kokende. Eza ba futilité to yaka ovanda to lobela mambo. Mais ezalaki quand même nécessaire. To meka kotalisa aussi moi point de vue na biso na domaine wana. Kosangana ya mwasi na mobali na ndenge ya logique. Kosangana ya mwasi na mobali te parce que na zandumba na sala kindumba oyo eza musala.
pona bato basalaka yango. Ok, esika balukaka bandumba ozwi kuna wana eza eloko mosusu. Mais oluki mwasi lokola copine, oluki mwasi lokola fiancé, mwasi lokola okobala. Ndeko na nga mobali tango oyebisi ye ke olingi ye, andimi maloba na yo wana. Soki ozokosa, soki ozomeka, yo kaka moto okoyebisa ye. Tango yo oyebisi ye te ke na omeka na nga, bozala sincère alors botala basi bako réagir ndenge nini. Zala sincère ndeko na nga mobali yaka loba petite bon nga na ngina meka na nga na petite a solo na ndumba te na basi oyo te oyo baza léger basi oyo vala ba respectaka kibo mwasi na bango te mena mwasi a solo. Ndeko mobali zala sincère yaka loba ke non petite ndenge za wana nga na ngina meka na nga. Otala soki a céder. Soka repesa yo chance o memaye na mbetu facilement. Je ne crois pas bande konanga. Na mwasi ya solo. Na basi lokola oyo to uti ko lakisa wate. Oyo a désespéré. Peut-être ça ba déception ya mibali. Puisque ba chabiso na mutu il faut kaka obala, il faut kaka obala, il faut kaka obala. Okutani na ya liboso. Ayebisi yo ndenge wana na kobala yo. Allez, yo pe osede abali yo te. Okutani na ya mibale ayebisi yo ndenge wana na kobala yo yo pe osede okwei na lokuta wana puisque yango lokuta ya yeli nango epana yo pe osede o se retrouver okomi na âge moko boye moko na bango oyo abali yo azate faute ezaka ya yo to faute eza ya bango mutu bazoya na kombo ya alingi abala yo osede. Maintenant, on s'est retrouvé, na 45 ans, on s'est retrouvé na 50 ans. Moko na bango abali yote. Biloko wana nyo se bandi mena, bandeko, biloko wana nyo se bandi mena ko baluka yo na mutu. Puisque toza préparé te na eloko msusu. Ah, loko la likambo libale simbi te. Continue ndima ko sala vie na yo. Nalandi eloko moko quelque part na TikTok feza. Kana koko awa. Babi direct se katani bozo monango kuna epa na bino so bo monango bocha baker soki bozo monanga bocha baker bazo yebisa ngai awa ke esi e katanaki bandeko nanga Facebook akati biso bocha baker soki boza komona ngai soki boza komona nga bo commenter boloba tozali kolanda yo lisusu Papa Claude mwana na ngai Louisa Maître ndeko David soki bozo monanga botia ba cœur boye bisanga direct na biso ezana to tika na moi 2 minutes to silisa merci ezana no papa na ngai katanite peut-être pas na yonde katanite bandeko na ngai eza ba futilité eza ba distraction na landi bandeko moko ya basi na ya mibali titre ya émission na bango il faut ezala ki soki na bosanité est-ce que mwasi bolimbisanga toloba yango toloba ke toko se permettre lelo toloba sans tabou titre na bango ezalaki est-ce que mwasi akoki ko vivre na mampuya tala ba priorité ya bato na vie alors bazalaki basi misato moko alobi oui okoki ko vivre misusu balobi te mibale misusu wana balobi te eza impossible okoki ko vivre na mampuya te donc okoki ko vivre te sans mobali misusu abi eza difficile mais eza faisable naza d'accord na ye na point wana alobi eza difficile mais eza faisable na sens nini oleke tolobi te likambo ndeko na biso ya mwasi oyo ba raison eza ba déception ya mobali mais koki kozala possible aussi bandeko nanga oleke par exemple soki eza ba déception ya mibali nde pousse ndeko na biso ya mwasi na betelaki biso lisolo awa grande sœur nanga moko amiziki saka pona déception ya fiancé atikaka ye pa na bango fiancé ya ye poto et fiancé wana tango ya ye poto aye kobala mwasi mususu pendant que
fiancé atikalaka epai ya bamobali etango ayeko découvrir que par téléphone ayeko découvrir que mobali na poto azwa na ye déjà mwasi mususu ndeko mwasi amizikisa na betela biso lisolo na je crois kala mingi tawo na ba vidéo kaka ya sanza to uto silisa parmi ba 5 dernières vidéos to uto salamikolo ndeko mwasi moko mibale balobi te mwasi eza malamu te o d'ailleurs okokoka te ko vivre sans mobali ndeko mwasi mususu wana lobi si okoki kokoka yango eza difficile mais okoki kokoka kona banzi bozoyoka ngai bolimbisa ngai ndeko mwasi wana bana mama alobi eza difficile mais eza faisable apesi raison alobi likambo nyonso na vie eza kaka okoka yango likambo nyonso na vie eza kaka likambo ya décision soki okutani par exemple na ba déception ebele okutani na ba blessure na ba mambo mabe ebele neti na likambo tozoloba o bandeko na biso ya mibali bazoloba lelo ke soki okutani na mwasi na mbala ya liboso epi mwasi wana acede kokende na yo na mbetu seke azandumba tandis que mwasi wana yebaki ba intention na yo te yo muto tiaki elitoi yo muto yebi na ba intention nino tiaki elitoi ye ba intention na yo ayebi yango te bandeko na ngai ya mibali ye acede soit na sentiment ya nzoto to na faiblesse to na confiance oyo asali na ba parole oyo yaki nango envers ye oyebisi ye na sepeli na yo na première rencontre bino bokutani soki bolingo eze epa na ye eke akwei na faiblesse wana akwei na sentiment wana acede bosangani puisque ye asali yo confiance et après aye komona juste après wana peut-être okei osali lisusu geste te eza propre te bandeko mibali eza gentil te donc bino nde mutu il faut bo éviter biso eloko wana bino nde mutu faut bo aider bandeko na bino ya basi donc bino au fait problème ngo ezozongela bino bandeko mibali bovanda bozwa temps bovanda bokanisa sur likambo na oloba bien bozwa vraiment temps bovanda bokanisa bino nde mutu okoyeba ke naza nanga na posa ya likambo ya serie na ete du nazo yebisa nazo meka na ngai na yebise anga azaka na posa ya mwasi po ta mususu na sepelisaka nzoto soki aza mwasi oya se respectaka mwasi oya yebi ke nzoto na ye eza exposition te na vitrine nzoto na ye eza liziba te otala comment est-ce que ako réagir mena soki osali yango te après maintenant yeko comprendre ye asali yo maloba na yo confiance a cédé na maloba na yo après yeko comprendre que ezalaki ka mutu ango ezalaki ka po asaka nanga bandeko eza na basi basi suicidaka po na eloko wana tolanda ba reportage surtout basi Amérique latine baza développer côté wana na niveau moko asaka na te bandeko nanga bolanda ba biloko ya international e ko aider biso bandeko nanga ya basi to ya mibali pe eza ba mission de fois na landa na ba ten na ba chaîne na ba brésilien wana ya ba mexicain tout ça ba biloko ndenge wana donc ba conférence ba débat ya lolengo wana esalemaka pona ko préparer moi si eza biloko na société na biso ezate pona ko préparer moi si azala près na biloko wana ayeba ko se préparer en conséquence eza biloko epa na biso bandeko na ngai to kutani to continuer live na biso ngonga esi epusani bo permettre nga to suka awa moyena sa sous conclusion ezate na sa mo embrouillé bolimbisanga baza na bosenga